Voilà, la personne a beauté belé, papa, maman, bilingue, basi mibali, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, boza et belé, bozo landabiso à partir Allemagne, Nantila, nabiso ya YouTube, nabiso Congo, France Télévision, na personne a beauté belé, botondi belé, bozo landabiso, boza na États-Unis. Merci na ba encouragement na bino. Nazo ki bandeko ba ti de l'équipe biso ba suggestion na bango à partir à Italie. En tout cas, nazo pesa bino vraiment merci belé. Bino ba ndima ko landa plateau chrétien à partir à Italie. Na pesi bino en beauté belé. Merci na bandeko boza na Congo Brazzaville. Bino nyonso nzambe na biso aleka na kopambola bino naza susu na sengo lelo ya ko présenter bino émission pambate tozana moko ya basali na nzambe o wapi tukoyeba ko décortiquer mai o tokolobela na mokolo ya lelo réalisation simami na Obed Manzunzu mwana ya papa Manzunzu dimanche na ozala kuna ngamo na omona makambo wana nde na lobaki funa mona ona misu ngamo na ozana église dimanche papa Manzunzu déjà je vous annonce que ma présence sera là alors réalisation simba me pa ya Obed Manzunzu pe na sima ya caméra toza na Pichu Maimbi pe bandi comme susu bazana biso ensemble na pesa bino na thématique na pesa bino ke misu pe bandi kola te dans okola misu pe bandi kola na la tana moi linette na rapona pesa bino thématique ya mokolo lelo voilà na tcheli linette na ngai na plateau chrétien à l'autre sur d'abord la décision il y a ministère de la justice concernant ba église bobi que papa Mokambi Thomas ya maimatali justice na kati ya République démocratique du Congo na PC mote belé kota zali papa Costa Mutamba ba décision o ya zwaki na makabo batali église toko ba pe ko lobela yango toko lobela pe phénomène concert ya stade des martyrs phénomène concert stade des martyrs pour biki bionyo so wa tout bungi sabande ko belé na kata stade des martyrs to lobela concert chrétien concert religieux na kata stade des martyrs pe to ko yeba susu na ko lobela par rapport à ministère na ye pe makambo belé ozole kana kata be église to komeka ko lobela ngo yenani na présenter bino invité na ngaya mokolo lelo il s'agit de bel et bien le prophète Yaza prophète to be na kae prophète Bijou Mopila Mopina, voilà, Pasteur Bijou Mopina. Je suis un prophète. Ah, voilà, Aza prophète. Non, il y a Yemoko, qui est dans le détail, il sur moté prophète. N'a prophète ou n'a pasteur. Ben, à ta frère, on m'a bêté. À ta frère. T'es là, il y a quoi ça ministère na oté. T'es à ta ben frère, ou quoi ça peut ministère na ngate. On les a encore titre mais ministère babotamana bon souffrir le na bingo pasteur naza pasteur parce que je suis responsable dans l'église donc je rôle ya pasteur parce que je suis responsable d'une église. OK, église comme on a nini église comme on parole de vie voilà to ya mi responsable ya parole de vie donc azali pasteur ministère na ya parole de vie mais en même temps aza parmi basakole atazobo yango na média moi je vous dis c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans makambotali bisakole ya kosomba te ya mbongo te o bakendaka te asombi 10 ya beti sima nango sima azonga ke somba te ye aza nango na oyo nzambe acha na kati na ye. Pasteur, vous êtes prêt? Nous après. D'accord. To banda émission na biso to fongola lokasa na maimatali justice. Omoni yomoko ministère ya sika, to ministère ya justice na bokoti ya tata ya sika na kombo ya Costa Mutamba azuba meko oyo église sengeli kosala concernant ba implantation église alobi 500 mètres alobi makambo ba licence alobi makambo ya ba makelele ya butu batu balali mais alléluia amen na butu pasteur na za sir na yo lelo okomeka ko éclaircir biso par rapport na yango pe opinion na yo kozani. OK, merci na invitation. Merci. Pe merci na ose bazolanda biso. Mais avant na banda na koibisa ministre ya justice mission o yazui eza mission moko ya makasi. Et puis na sali demande na niveau de télévision avec conviction qu'il y a comme un conseiller spirituel même en privé. Ah bon? Ouais. Bibi c'est la justice qui élève une nation. Ah, ouais. Donc pour Nangai, après le président de la République, nous avons ministre de la justice. Parce que ce qui est justice et marcher bien en Mboka, Mboka et Zouaka élévation. Il y a une mission moko peut-être bateau baza tout tournayer
comprendre, mais c'est une grande mission pour le Congo. Très bien. La décision Yazui, moi je dirais c'est bien. Parce que tout ça dans Nzambe il y a ordre. Nzambe peut alingi ordre. Nzambe azaka Nzambe il y a désordre. Mais sauf que cette décision n'a kosenga na eboui. Atikela ba pasteur temps. A aidé ba pasteur. Mais ça tika qui temps, tika quand même 6 mois 3 mois bubungama 3 mois. Et ça déjà temps oui. Il y a on a zolo. Il y en a qui na recevena comme conseil na privé. Falo tika ngana loba pour. Vas-y, on va le besoin pas na yo. Na comme conseil. Na koya esika wana même malobezana ne pas ina. Asalisa plutôt ba pasteur oyo bazo tchaba makelele. Oyo peut-être bazana ba 20 mètres. Moi, il y a 50 mètres, à Salisande Bango. Bazana ba personnalité juridique, bazana ba mikandate, à Salisa Bango. Ah, ça c'est bon mécanisme, ni là c'est bon, ni là c'est bon, ba personnalité juridique au fait, parce que ministre a lobby, bateau, nous sommes bazana kata ba communauté, ba kota na kata ba communauté. Vous avez engagé dans zolo. Oui. Na lobby boy. Mission au azo salawana. Ils ont mission mounene na Congo. Très bien. La justice élève la nation. Donc, cela signifie justice ya mboka ezana maboko na ye. Élévation pe ya Congo ezana maboko na ye. Très bien. Donc c'est un homme à respecter et à protéger. À respecter comme une autorité. Et puis il devait avoir des conseillers spirituels. Des hommes de Dieu, ouais, des vrais serviteurs de Dieu, et non des serviteurs qui vont s'approcher de lui pour avoir l'argent. Très bien. Parce que na Congo, mentalité à Batoza tellement ya kobeba. On a zolo bona tchema na monokote. Vas-y, les amis libre, ça ya yo tokei. Congo za tellement ya kobeba, mentalité à Batu, et ça tellement ya kobeba. Yango na sengi na ye a aidé ba pasteur autour a koyede bango ndenge ni mutu na sena tuna ki razo sele yano na 3 mois 6 mois eza ba pasteur ya solo bana nzambe mais offrande na bango e koma ata 50,000 te 50,000 francs e koma ate masa mosala nzambe ya solo. Il y a un lobby boy a aidé Bango. La plupart des serviteurs ou des personnalités juridiques ou la plupart sont des faux serviteurs. Donc c'est 100%, 95% sont des faux serviteurs. So il va quand l'église va menacer plus, plus les serviteurs baza peut-être na mikandate to baza na ba autorisation ya déco to baza na F92 mais baza na ba personnalité juridique de l'église on so ba kanyango automatiquement ba retoucher nzambe. Mais nous ba bande déjà pour ça l'église sans personnalité juridique. Na ba temps passé ce n'était pas donné à n'importe qui pour dans la personnalité juridique. On donnait pas, on livrait pas la personnalité juridique ba on peut ça tout. Mais ba ko peut ça tout ba F92. Pe mona mutafuro l'église akena déco azui mikanda ya déco. Bon siko na kati ya mentalité ya batu. Ba église eza tellement ébélé. Na ta o ya pesi. Po na ngai na sengi na ye apesa lisusu temps moi moulai. Po ba oyo bazali na ba moyen te ya ko somba personnalité juridique ba luka moyen wana. To moi pe ya kosalisa bango eza nini ya kokitisa prix ya personnalité juridique soki ba kitisi montant wana ekozala malamu pe ekozala bénédiction pour na ministre ya justice parce que mboka au Congo eza mboka bilaka mboka au Congo esimbami
Nanzambe Yemoko à travers ma vrai serviteur. Pasteur Bijou, mais c'est comme si c'est un langage de tous les Congolais, de tous les pasteurs congolais, je voulais dire. Hein. Kaka Congo est Mboka Bilaka, Congo est Bilaka. Mais hier, je lis quelque part dans Kataba Journaux que na Rwanda, ministère de la justice assiste pas de 186 églises, je crois. 186. Au bazar notre était dans l'État. 186 na Rwanda. Et ben on peut bazar la peine pour la 4. Comparer Rwanda te na Congo. Comparer Rwanda te na Congo. Biso no soba nzambe. Et puis ce qui Rwanda a gagné 180 églises. Bon so église aux églises nzambe ya sola kangi nani. Mais non, yo le ba lobby que justice c'est ce qu'on élevé nation. Yo le ba alors yo pour lobby que nzamba za la kanzambe ya ordre azala kanzambe ya désordre té. Même ceux qui il y a désordre mais donc tant so ba désordre o ezala na Kinshasa o ezala na Congo pe na Kinshasa na koya wana par rapport à l'église. Mais ceux qui za bon pour la nini te bakanga ya. Yango nazo yebisa yo te. Mentalité na biso na Congolais. Et ça tellement ya kobeba muta ko chenil de d'écouter les lolo va changer et à passe mon pète on peut être serviteur moko ta ko loba vérité mais nga na zolo même na mentalité ya ba pasteur du coup et bongate. Non, il a 3 mois, après 3 mois peut-être. Même est-ce que pasteur Bijou, est-ce que ce qu'on peut si une année par exemple, il y a sûr que mentalité a changé. Oui. So il pasteur a yogi ta seli mabe. Pasteur peut pas quand même na kacho. Très bien. So pasteur a yogi te. Ba quand même na kacho. Parce que l'état ça existe. Ba magistrats sont les serviteurs de Dieu. Na lobi mission au ministre ya justice anango. Ezaka pour l'église te. Ana mission munene ngo sala na Congo. Pour il faut kangana no ba akangana no ba autorité bazo ba millions de mboko ba yibaka ba millions il faut kangana no bato bazo yiba millions wanda de dollars akanga bazo sambonga l'état akanga pe ba pasteur ba sa ba bavir mais ce que c'est ba vivre akamoti. Très bien. Na lobi ana mission moko ya makasi ya kosala na mboka abangate mais apesande confiance na ye et pas ya ba vrai serviteur de Dieu pe na Nzambe. Parce que Nzambe ba mona ka été mais ba mona Nzambe à travers ba vrai serviteur ba mona Nzambe à travers ya ba tenté ya ba serviteur ou ya ba aventurier. Pasteur Bijou, qu'est-ce qui fait que les lots na Congo dans 26 églises na 27 églises 26 églises 27 églises yo pembe yo moli muninga na yo se asala a na kanisi yo zo tambola bamboka libanda ebele ndongo zawa so batu ba éviter na so fundo déjà na caméra yo fanda kate oza toujours na éviter so zo rappeler répondre avion na yebaraté o tambola ka trop. Est-ce que ce bon makambo ko sala na Congo ou ya église 26 églises 28 peu églises est-ce que exactement parce que batu bazo pasteur mususu atangite parce que na principe ya missiologie pour la implantation église ba énorme ezalaka mais comment ba pasteur bazo ko arriver na ko sala le ko ngote pour muta comme un pasteur c'est pas dans l'obligation il faut à la théologie. Non, je parle de théologie comme état je parle de l'implantation de l'église pas ministère ya moto. Ce qui est ba mboka mususu au monde a bâtiment oyo les églises bâtiment pe oza kuna les églises bâtiment oza kuna pe les églises mais ba sala de façon que makeleza awa et yo kona kuna te oza kuna yo kona kuna te oza kuna yo kona kuna te on comprend et puis pour la sala l'église pour la prêcher parole ya Nzambe Bible pesi ba condition te. C'est-à-dire balobi prêcher parole ya Nzambe partout koto yo kozala. Mais l'état aza l'état et sengeli pe to sa l'état to obéir na l'état. Na ko se nga aza pasteur. Mais na ko ndimate na ba 5 heures ndimate ba balali ale ba tie musique pour na déranger bato balali. Au comme occasion de type na bato, ils ont même péché. Mais l'église vient na l'église et c'est la occasion de chute pour na batouté mais ba église et c'est la bénédiction pour na batu. Mais apparemment ministère oui Bible dans le temps de la fin ils viendront à mon nom et ils feront de divers miracles. Natango comme Natango Yasuka
et sengela qui m'a ba église bi me belé ndenge za boye. C'est dans la parole de Dieu. Si quoi mutu a tellement na bo moto boye, a tia ordre na makambu oyo comme na Bible a kokate. Soki ba pasteur ba osala ngote. Tabi ke nazala conseiller privé, ya ministre ya justice, et ça la makambo na oloba na ye na privé. Mais na lobité que batu ba prier na désordre, baza na bikandate, basa ba te, basa ba bafi osala te. Ordre ezala. Mais na ordre ndenge azo membela makambo ne toujours yoka. Si seulement si eza vrai. Sur 100% ba église, bakokanga 95 ba église ya nzambe. Mais mabeza wapi? Mais 5 églises peut-être. Disons 95 églises bakangi ya nzambe. Na peso exemple. 5 églises ne 95 ba faux pasteur, ba faux église. Na peso exemple. Pasteur Bijou, vrai pasteur Bijou, Mosali Nzamba solo, aux églises na yo. Rappelez-nous encore les nouvelles paroles de vie. Voilà. Ce qu'on y a ba principe, on a ba norme, non ba kamono ce ministère a sengi eza normal. Alors aux églises na yobi pe témoignage donc aux la Nzamba na bosolo. Siko ngala zaki na église ya Mamona Mbwa na désordre na église kangami. Mais dans l'église de bon babeza. Ngala zo mona mabe ya ministère de la justice. Na lobite que ministère de la justice mabe. Ministère de la justice a besoin batou bazonga na nzela mais oui yango siko kozonga na nzela na tapesi amukie parce que mentalité ba de ces bébés c'est non c'est le pasteur Bijou ça peut demander combien de temps et ça question à ko aider ba ce qui ministre a benga bibo pesa nga makanisi no na ko pesa temps na ko pesa église on a TV au moins le ministre de la justice ministre d'État, respect beaucoup panaï parce que c'est une autorité. Papa Constant plutôt respecter par autorité en bok. Très bien. Mais on a un pasteur. Nazolo ba tant que pasteur. Makambu ya Nzambe, ezala makambu ebele. Ezala biloko ebele. Quand on parle des choses de Dieu, on parle de la spiritualité. Na relancer yo. Na relancer yo. Na idée za na yango. Et sa question nga mener na relancer yo. Est-ce que ce n'est pas parce que pasteur Bijou nous avons vu des choses terribles au Congo nanzila ba pasteur makambu ya soni oyo ba église esali lelo parce que namoni ba pasteur bazo taquer mingi ya bandika na biso babar ezali atiki babar ba hôtel ezali atiki ba hôtel nga naza kuna te parce que nous sommes en train de soutenir aussi l'idée ya ministère de la justice na vraiment nazo soutenir moi aussi je le soutiens nazo soutenir ya 100% et je dis ceci est-ce que ça te pour na désordre oyo za na ba église yango moneti que il a fallu quand même abeta mo marteau makasi na makambo tel l'église tout le monde n'est pas faux tout le monde n'est pas faux. Ce qui moutoumou a célébré par désordre, bah pasteur se célèbre par désordre. Mais ça mourir bah signe attend de la fin. Pasteur, aza quoi engrossé. Pasteur azo melazo bilan ça la péché devant les gens. Ce sont des signes des temps de la fin. C'est que aza pasteur te. Bokoye ba bango na misala na bango. Donc aza pasteur te. Mutabongo. Aza pasteur te. Mutabongo. Mosa nani. Sa place, il faut pas qu'il y ait en prison. Très bien. Mais c'est pas dire que comme un faux pasteur a sali n'importe quoi, allez, bah pasteur nio sur ma boîte, on a qu'à le boulouana. Non. Non, lui aussi voit qu'après n'a pas vrai serviteur. Mais l'État existe. Un vrai serviteur de Dieu et bien qui rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Seigneur n'a pas ba pasteur. Toyoka l'État plutôt en ordre. Yango siko na zolo baboy. Natan ba pesi. La plupart ba pasteur o ba na nzambe. O bazo pe na bo solo bazana ba possibilité te na tango ba pesi po ba koma en ordre. Yango na zako senga na ministre d'État, aza ministre ya justice. Mutu o a eko élevé Congo et nzambe. A menacé te mais a salisa bango. À réfléchir, c'est un homme intellectuel, il est intelligent, à réfléchir sur les points où il y a l'église, à cause de ça, nini, pour ceux qui a lobby, à menacer, à kanga l'église,
papa na ngai akokanga la plupart ba église ya bato basala na kusulu mais la plupart ba pasteur oya ba kisi oya bazara ba kate ba cabal juif oya bazara ba science occulte et ils ont des possibilités bazali pe déjà ba personnalité juridique na bango pe bazana ba église belé ba retoucher bango te mais si ko vraiment ba to ko ya wana eza ba oyo apparemment décision à ministre et ils sont pas les églises dites de réveil. Pourquoi? Parce qu'elles sont au tal dans l'église des protestants hein na basebeko na ba décision nous penza et ça nous penza ya gravité parce que bazana norme na côté ta l'implantation de l'église bazana ba principe comment mutako comme pasteur na kata ba communauté na bango mais décision c'est comme si et ça la mingi passe pas ba église ba benga l'église de réveil pour l'église basebeko l'église nzambe. Oh, mais l'église protestante, l'église banzambe. Oh, mais l'église nana. Oh, ça nani l'église catholique. L'église catholique l'église nzambe. Oh, comment ça l'église catholique ça la nzambe papa? Est-ce que vous m'avez l'église oh, même nazo bana loba. Vous pasteur hein? Nazo loba pe la continuer ko loba ngo. Ko bana na papa tina se, baba serviteur nzambe te. C'est vrai. Mais oui, un serviteur de Dieu qui est en train de contenir la parole de Dieu, c'est un faux serviteur. Koubana n'a pas parti na c'est ah monga faux serviteur aza pasteur aza faux pasteur non wana yo to lo bayango on a yo kuta penga inga a loba mais tozo kende tozo loba non tozo loba la pasteur ngai bitune za ya ngai biya déjà ya yo n'est-ce pas bitune za ya ngai biya déjà ya yo ko tsanga na oyo zo loba te ngai pe na ko tsanga na ngai ndo nazo poser mituna yo ndo zo ya nula ngai mais n'est-ce que ngana kamo po lobi ke église protestante za ya nzambe te église catholique za ya nzambe te alors je nakomi na ngambo oyo tangu supe na okani makelele ya mutu mususu pa lobaki ke l'église catholique eza esika oyo salle d'attente pour na bato okende en faire mais malheureusement na dernière minute nous avons vu ba matanga mususu esalami na ba salle d'attente comment vous pouvez faire analyse ya koloba ke l'église wana eza l'église ya nzambe te mais pendant que ba église wana eza quand même na moi logique moi tambola nango ke l'église dite des églises de réveil au moins ba autorité mingi ya mboko ba yebi église catholique église nzambe te ba yebi nango ba autorité ba konza mboko ba yeba ke église catholique église nzambe te ba yebi wana yo ba selo yo selon ba ite ba yebi ko ba mayele ba yebi sal pe bongo oh nyoso pona yo e bandi na la baina yo ke to bimisa oyo za na parce que ngana memio awa poto solola bah on a été décision papa Moutamba félicitations là maintenant on félicité on a le bac en émission bah émission l'équipe soit ça parmi bah journalistes bah quoi accompagner la décision oui ngara na 4 parce que je me dis même ce que ça le besoin bah décision on voit parce que nous avons vécu ici au Congo bah désordre là ma casse la plupart bah pasteurs bah santé bah tout bazar l'église de réveil la plupart bah désordre ça non toi tu ne malembe yo so mona basango na ba chaîne ya télévision ba swan ngara za ina kamina so mona basango so mona ba pasteur ya ba pasteur ba SSC ba ye pasteur X mamona mboa azo boa que la pasteur Y qui ba bilo na télévision il n'y a que chez nous où on dit les églises du réveil du Congo mais pourquoi na l'église de réveil ba comportement wana et zo salama ya ngomon que ministre za na raison yo moko to ba fo ba koti ebele le ko ba fo ba koti ebele ah bon le banzambo tata le baki ke mukole langa tango yaki akonaki le na vrai kasi comme na tango papa Mutamba abande longo na sikoyo ya kona malamu ya mabeto yo babango mabe ça voilà mte ko yeba mabe na malamu et vous allez parler Saint-Esprit par le Saint-Esprit na ba document pesa le nzela moko malamu ba document ezali tala ezana ba église mususu au moins ninga na formation na ba village na mboka bato bazo prier penza mais batata na mukanda moko te sikoyo ko quelqu'un église na ba village okango neni non mais faut pas identifier tinga na biso na uta na kamina na kenda na zo formation na fanda na côté ya Kimé na Kaboto na mboka on na village bato to prier kana zamba to prier makatu to prier na kata zamba ezana ba serviteur o bazana ba don ya makasi menzama lobi nango bakoma tana Lubumbashi te baya na Kinshasa te mais ba vanda kaka na village ici ko nzama lobi nango bazala pe ba musu ba si ba kufi kaka na place wana siko ba serviteur on basala théologie te serviteur on a azo personnalité juridique te
makambo oyo tellement complexe oyo ezana ba risque tellement makasi pour nzambe batushaka été au moins makambo oyo ce n'est pas dit que honorable avec respect Constant Mutamba bandi yango te. Kabila le père aussi avait dit ça, avait commencé avec ces histoires. Il avait commencé mais à continuer qui a monté sur les alagités. Et nous ko na zo lobu ya ba église. Eza makambo oyo komama na Bible. Ah, ils ont mis dans la Bible. Bon, ok. Nazo ba na zelangai. Attention qui ba sali ba kangi ba église wana nyonso. Oya ba pasteur wana za ko expliquer yo. Oui. Hein? Et si la thé. Et aussi la thé. Ni aussi la thé. Ba fausse église, ba fausse doctrine. Et aussi la thé. Pour ba faux pasteur, ba aussi la thé. Pour tout comme attend de la fin. Ba vrai ba moukier. Pe ba vrai on a beaucoup d'ana bango. Il faut en grâce en Nzambe. Nalina kangana parenthèse pour na pesa parenthèse ami bale mais na mitu na nanu. Lelo ozali boso ya kabira na ngai. Quel est le message oyo? Et ça la ko passe tant otalaka ba pasteur ogogo yebisa bango lelo. Ba pasteur baza lokola yo mais o ba ça la désordre na uzana mususu na téléphone moi ça mutazo lela na Hollande. Pourquoi? Parce que pasteur a bengié moi si on a bengi papa to la na vidéo moi na biso kotaza malade asengi bango 200 € avant ça la prière 200 €. Batinde lié pour $200 mais lelo so si ça olingi na kopesa na komba pasteur na ba message na zana ngwa pomona que c'est vrai mama wana aole la mai na misu pasteur wana soka bengi albi madame tu me diras je n'ai pas le temps mais prophétie ya mbongo prière ya mbongo et tumbelo yakaka ne tumbelo yakaka kocha pasteur Bijou quel est le message que vous pouvez donner par rapport à ça? Voilà ba église nyonso po ba yamba yo opesa mbongo les églises nzambe te église nyonso ava basambela pona yo opesa mbongo ce sont de faux serviteurs des fausses doctrines des fausses églises na pasteur na prophète na pasteur ba tout ba aventure sont des très bien. Jésus, c'est lui qui est notre modèle. Jésus nous a donné gratuitement, à cause de sa souffrance, son sang coulé. Il est passé par la croix. Bisous te livrer à mort, mais en passant par la croix, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a eu un message de prospérité au bateau, mais Jésus a eu sa bateau. Kokota l'eau les a facilité. Pe ayebi sabatu. Il est difficile d'un riche d'hériter le royaume de cieux. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus aya na couple moko ya Marie na Joseph. Bazaki ba fiancé. Tant où Jésus aya na couple wana instabilité kota. Ba kimi na gauche, ba côté na droite. Jésus a botama, Jésus a koufi, a comme ça qui marie la reine du monde, a comme ça qui marie la première dame, a tiré les millions, a comme ça qui est riche. Joseph a nima zemi na été, zemi ezala ya été, mais animi koboko la zemouana, mais Jésus a koufi. Joseph a qui menuisier a tiqué entreprise mon côté à menuiserie. Là vous êtes contre avec les gens qui prêchent la prospérité. Mais comment biso ba pasteur? Vous prêchez la prospérité. Biso ba pasteur. Toye, au to prêcher la bonne parole. À travers la bonne parole, to faire un bon citoyen, tant ba diriger mboka, ba diriger mboka na justice pour mboka nous élever, biso toye, to bandi côté ya batu, ba gagner biloko mokili. Na maki on appelle na kati. Ce sont des signes, des signes des faux serviteurs. Ba pasteur ba komi ko bimisa ba mbongo. Ba pasteur telemi ba bi l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a pour annoncer l'évangile, délivrer les captifs et faire du bien. Mais bango l'esprit du Seigneur est quitté bango pour ba mona ba excusez ngai ba tozo na biso ba mona ba sous-vêtement ya basi pe ya ba soutien na bango ba mbongo na pochi e ba bana ko bimisa ba to biloko na nzoto e magodo na nzoto museleke te mi ko raconte vous. Mais ils ont ce sont des numéros magiques. Nous avons la délivrance.
physiquement, il faut bimaper physiquement. Mais on écota spirituellement et bimi physiquement. Ce sont des faux serviteurs. Très bien. Vas-y. Toké, beta bilo na Soki Moutayami Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cela signifie assigner la mort sur la terre. Pardon? Soki Moutou Ayambi Jésus comme Seigneur et Sauveur a signé sa mort sur la terre. Cela signifie quoi? Mondo et la vérité. Si tu viens avec la vérité, on va te tuer. Alors Jésus, c'est lui qui est la vérité. Na opeso exemple moko. Et ça, le pasteur moko babengi église ya Liloba. Je suis rien devant ces pasteurs. Mais pasteur on a ça plein à stade de martyrs sans affiche. Mais si on a besoin de ngana ndima pasteur on a yo kamo. On dit maquetté. Et on dit mana ngate. Ah, c'est que là jaloux papa. Va de jalousie. Yo qui dit babutoté, on besoin de prophète Condé. Mais on dit maquetté. Prophète Condé. Ya Liloba. Na lobi na ndi maquetté. Asala ka plein ba pasteur rebelle bazo luka bakota da stade wana bako sala plein wana ya sala ka te mais ya zo sala plein. Et puis mutaboya kona musuni ya makila na bina ye. La lobi boy. Boko ye baba sali na ngai kaka na basini. Mutaboya kona musuni na bina ye papa. Bakoye basani na ngai kaka na basinya makamo na zolo babata yilo baze belé na monde. Jésus ngai uti na Turquie na moni esika o Jésus a bête bato fimbu pour baoser la commerce dans temple. Moi j'ai vu ça na moni yango na miso na ngai. OK. Siko prophète Liloba hein comment on Prophète Condé. Quand on a la commerce dans l'église, on a pétrole, J à pétrole dans l'église. Et ça commerce. Ce qui Jésus. Papa. L'église est la commerce. Na église à l'élo bazo teka ba chapelle na église, bazo teka ba porter du longi ya ba pasteur. Bazo teka na ba église, bazo teka ba polo ma puta. Na quatre église. Si Jésus revenait directement moi l'autre ma puta na église. A osa binoni. A oshikote bino. Na lobité po naza na complexité. Na repréférer na lia matembele. Na Thomson bakalinga. Mais évangile de la Bible na mboka et voilà, tout na bango évangile wana bazwango wa. Mais Jésus prêchait. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jésus quand il est venu, Jésus a dit cherchez d'abord le royaume terrestre et les autres choses viendront après. Qu'est-ce que nous pose à la pasteur? Faut à la mutuka kitoko. Ozana ndako kitoko oyo lebaka nango vient nanga Kester paix à son âme ketu ya ngolo mutuka ya ngolo injo ya ngolo milele ya ngolo. Donc soki mutu aza pasteur azotambola makolo aza pasteur ya mukie poza la pasteur foza na mutuka foza la pasteur foza na ndako étage foza la pasteur pa kenda rapoto oka pasteur a telemi na cher abandi ne nazambo pa passeport 4 5 7 tondi. C'est comme si nzamba benga bino pour ba passeport botomi sa ba passeport ya on a lobby un vrai serviteur de Dieu boyebe na message pe boyebe na fouille ba fouille ba serviteur pe na ba doctrine beleza awa papa na ngai au monde ba doit il faut que mutata foulard voile souki ya moi za voile mais mutu na kati église il faut zaka na kitambala moko ya orange mais na kati na yeba tiki ya côté na kindoki mais azala kana voile na kitambala alinga côté na église alongoli ba sapato parce que côté na lieu saint mais à côté donc kindoki eza na droit côté na lieu saint mais sapato etikala abouti ka hypocrisie ko. Très bien, merci. Ah ben il y a bleu au monde on a bêta ya mais tala na déjà na moi si la sina boy na suka pembe na obanga suni babi la mort c'est un gain
pour nous qui sommes des chrétiens. Quand on connaît la vérité, il faut que les vrais serviteurs de Dieu se mettent debout. Parler. Sinon, pasteur Mopili, Bijou Mopina. Vous avez un gambo ya Dodo, évêque Dodo Kamba, tous avez un gambo ya RSO etika la kuna. Bon, au moins nous promet ah na ye a pono bangambo te. To ye tozo lobela Christ. Na RSC, na évêque tozo na kazela, na RSC, na évêque. Il y a un ennemi commun qui c'est le diable. C'est le diable que nous devons combattre. Et nous sommes famille. Ils ont la KIR, ils ont la RSC. Nous sommes tous famille. Si seulement si nous sommes des vrais serviteurs. Mais j'apprends que parmi vous, j'apprends que aussi que parmi vous, les Alabandeko Banaki, parce que nous parlons de l'église, de Bumbaté, les Alabato Banaki, les Alabato Bazana, Nangambo, RSC, les Alabato Boussopé, Narambo Tété, Benobanarate, mais évangile aux Obimisao. Est-ce qu'un jour, on peut se tenter même la strade Moroté à Makambo? Oh, mais Makambo, on a Zoloba. Babi, celui qui vient du ciel. Il va annoncer les choses du ciel. Très bien. Celui qui vient de la terre, à quoi annoncer choses terrestres. Makamon nazolo banayo eza ba choses célestes. RSC qui nous sommes famille. Nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Très bien. C'est lui qu'on devait combattre. Bato qui va combattre RST. RSC va combattre Kirité. Mais ils sont nyonso et c'est les autres combattre diable qui est notre ennemi. C'est lui le diable qu'on devait combattre. Mais c'est qui est vrai que chez vous, dans la RSC, des ordres à mon makassi, hein? Papa, il y a des ordres partout dans le monde. Zéla. Comment se fait-il que Bino dans la RSC, on peut sur exemple, la peine qui a des ordres à makassi? Vous avez une adresse fixée. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je suis passé encore là, na Kaoukawana, na moni sous bureau, na bino RSC, et ça a inachevé. Bureau, évêque, na tikaka yango inachevé, Albert Kankenza, évêque, atikaka yango inachevé, l'évêque de docteur Dodo Kamba est venu à la tête de RSC, atikaka yango inachevé. Aujourd'hui, c'est le pasteur, l'évêque Ejibayama qui est là, c'est toujours inachevé. Est-ce que, comment vous n'arrivez pas à embellir à ta adresse, na bino Bozalaradang? Papa, naïe monsieur Boy. Ennemi commun, c'est le diable. Diable à côté là yo, à côté linga, à côté de côté de kuna. Pour batuba soana, pour batuba saneni, bakabwana. Très bien. Pour volonté en Zambé et sa complicité. Na kusenga. Na batuba na RSC, batuba na ki. Tout chana mitu na biso. Côté ni au parole en Zambé comité. C'est ça la mission. Babi allez évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons appelé une mission de tout qui doit embellir ma bureau, tout tri. Alors bien la biso. Mais non, l'adresse. Comment avoir votre adresse? Tout kende, tout ma parole yanzambe jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qui sont tous les bawana bazala nzambete. Mais sont organisés que vous n'avez reçu wana. Diable, azaka bien organisé. Mais ndaku na yozaka bien organisé. Tito Sobano, Zéla, Yozalaka bien organisé, vous êtes un pasteur, vous êtes bien organisé, vous avez un ndaku ya malamu, vous avez un mutuka ya malamu, vous avez un mutuka, vous avez climatisé le rôle à la poto, vous avez bien organisé. Est-ce que vous avez un diable? Oyebi mutu, bazo mon yaza passé à l'église à réveil, mazeli mon église à réveil. Quand on parle du réveil, on voit le Saint-Esprit. Nalinga batuba yeba, mutako zazo bête même zanzana yewana zeli mon église à réveil. Mais quand on voit le réveil, on voit le Saint-Esprit. La plupart va passer baza bana Saint-Esprit. Mais le bon a tendance aux anamutuka qui toko ndakwa qui toko bosomi lupangu pona yomo. Mais l'église souffre, l'église on place adresse à Mutezalaka, église eza ya batol, église eza ya basak. Et papa mutambate le matin. Non, papa mutambate le matin. 500 mètres. Tala. Un serviteur de Dieu. Azamutu au même gouvernement, il faut s'occuper de. Parce que le pasteur il est là au Congo, bazo me makimia. Puis bazo la musala bakasi au gouvernement. Na Congo. La question c'est combien de pasteurs ont séparé de Congo. Yo kanga yeko. Mais bako séparé
passer sur le site de temps de la va séparer ba coupe ya ba va sente ba si ya ba ba memi ba mbongo ya bato ba beti ba makiona ah papa to ça là ba ki ba koya pe bokoyi ba bana ba signe na bango mais c'est pas tout le monde tala ko ligatela misa ba mbodi nyoso ba mbodo zo bimisa wala zo généraliser ne faut pas généraliser c'est l'accomplissement de la parole de Dieu nous sommes dans le temps de la fin il faudra que ba biloko nyonso wana ekokisama parce que za parole ya Nzambe aza vérité yango siko biloko nyonso wana il faut ekokisama bokoye babokanga na babisala na bango soki pasteur asente to asalika muboye kumisa Nzambe banzamba alleluya makambo oyoki na bible yango ekokisami ngai siko fona de préparer pour enlèvement c'est bientôt tobio na kosambela ta place est à la sima to continuer sujet tika to sujet stade de Martyr parce que mon fils il est déjà parti on oublie trop na makambo église tika to betala sur le stade de Martyr des semaines passées batu bakufaki na kata concert organisé par Machabou avec l'artiste Mike Kalambai votre impression par rapport à ça qu'est-ce que tu as impression na impression sauf que bato bakenda sans Nzambe babila où il y a la présence de Dieu batini bakenda sans Nzambe comment Nzambe bazali to bato bakenda sans Nzambe bazali Nzambe te bakenda pe sans Nzambe zela non nyonso pona yo nyonso po na bandeli esalo lengi batu bakenda ki sans Nzambe to kuna Nzambe bazali te na stade bazala pe na Nzambe te bakenda pe sans Nzambe OK le bato ba ndo bazali sans Nzambe bato bakenda na stade mais bakena bato oyo ba na Nzambe te zela bato oyo basali biloko zela papa atala yango wana atala bato wana ndo so ba Nzambe te na lobi bato ba organiser biloko wana bazali ngo bata Nzambe te ba oyo bazona ba concert wana bazali bata Nzambe te ali bino okay boke pa nani organisation ngo zai nani même bango na bango là ba pesa la publicité tala papa balobi vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement ba chantre nyonso ya monde entier na bino sema ya Congo pour ba kota na concert ba tie droit d'entrée sont de faux serviteurs ba chantre nyonso ya monde entier o ba oteka CD sont de faux serviteurs il y a eu des concerts il y a eu des grands concerts na stade de Martyr na ba droit d'entrée mususu na ba VIP VIP nyonso wana Nzamba zate Nzamba zaki na bango te kutu ba énervé ki Nzambe comment Nzambe yemo ka botama wapi na place VIP si qu'on prend adoration qui est l'image de la souffrance de Christ. Quand on parle de l'adoration, on voit sa souffrance, le sang coulé, l'eau coulée. Jésus a souffert pour nous sauver. Mais tu comme consacré à Jésus. Tu comme si Jésus font le commerce. Tu comme si adoration une profession. Oui, la seule plein. C'est son métier et sa profession naïe. Mike Kalambai, Moïse Mbie, le reste là. Et ça métier d'adoration métier. Bah comme si adoration métier na bango, bah comme si adoration profession na bango, yango siko moni ba bomisi bat na stade. Ba bomisi batou parce que ils ont fait de l'adoration. Or l'adoration c'est la souffrance de Christ. Une souffrance qui n'a pas un prix. La souffrance de Christ n'a pas un prix. Mais bien sûr on kota batou ba kota na stade avant ba kota ba futa. Donc au potier prix la souffrance à Christ. Ba futi ba komi pe kuna ba kufi. La souffrance c'est à Christ. Papa, ezaka bango et puis pour nanga bango pas pasteur te. Ah, yope. So c'est pas pasteur, c'est pasteur. Ah! Tala. Non. Pasteur Bijou. Et puis moi je benga ngai mo ina ya terre. Na ye, pour na evitaka. OK, na yoka. Na biso que sont des faux serviteurs. Attention ba kangi yo ba kangi nga tozwa Bible. Tala, tozwa Bible. Tofunga la Bible. Papa, na kati ya Bible, ils ont une offrande, et une action de grâce, et une dîme, ils ont un monde. Mais na kati ya Bible, droit d'entrer à concert et à thé. D'abord, mon concert, la Bible est là. Non, on va au concert. Mais sur le évangélisation, na kati de évangélisation na stade, et cause la kitoko. Mais on avait vu dans le stade, il y a Mike Kalambai, on a vu quand même à un certain moment, il y a un pasteur qui a prêché et puis il doit appeler Batubayambi Christ, papa. Un vrai serviteur, Batubayambi Christ. Un vrai serviteur, Christ a dit quoi?
Papa Malamazou le banon. Solo. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Cela signifie là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Comment la présence de Dieu au lieu batou? Vous savez, vie, batou bakoufi. Tala, ceux qui présentent Nzambe zala yekuna, Nzambe yenda azana clé à vie, paix à la mort. Nzambe nga permettre biloko wana. Mais tant que vous pouvez Nzambe pas permettre qu'azo bakwana bakufa na kembo. Kembo zali makasi. Te. Bafuta sou mbongo, bafuti mbongo. Wana do bafuta ki mbongo pa kota lola. Donc ils ont fait kembo zala ki makasi na kata. Kembo zala yekuna te. Ezaki ba puissance oya bango, ba force oya bango. Bambia tout ce qui respire loue l'éternel. Nzambe azoluka ba louangeur te, mais Nzambe azoluka ba personne à lobby Mike Kalamba à côté na cour des grands. Comment vous analysez ça? Quel cour des grands? Mais ngana yebi un serviteur de Dieu qui est élevé. Ils ont un Saint-Esprit. Parce que l'élévation est un niveau de vie, à sanctification. Il y a Moussa Nzambe. Mais tout le monde peut être louangeur. Tout ce qui respire loue l'éternel. Donc, Ozalandoki, Ozalandumba, Ozalandabakisi, pour nous commis Nzambe. Mais pour nous comme adorateur. Adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Très bien. Quel est le but de Madjabouane? Le Madjabouane, c'est une publicité. Mais nous avons vu des pasteurs là. Mais pasteur ou la publicité. Makila ou la batouana. Ils appellent beaucoup na mais nakata stade to bona ipeto comme na suka, mais nakata stade to bona pe présence à basala nzambe belé to bona. Un vrai serviteur de Dieu qui est spirituel. Qui craint Dieu ne peut jamais entrer dans le stade de ma concert. Ba okotate mosala nzambe ya solo makambo na zolo ba mosala nzambe ya solo a okota na babisika wana te a okotate parce que ça dignité. Comment toi serviteur de Dieu il faut qu'on foute, il faut c'est pas de cette manière. Très bien, merci Nayambaki Mokola, le pasteur Bijou. Pasteur Bijou, un mot seulement par rapport à votre ministère, l'église, et puis comment santé l'église ça bien. Nalinga kolobela ministère nangate. Mais sauf que pour na osuki ça, nazolo baboy. Batu nyoso. Ba pays nyoso. O bazo tangisa makile à peuple congolais. Sans raison, les Américains, Union européenne, pays africains, les Rwandais, Kagame et ses acolytes, ceux qui justice Yamokili et raté bango, justice Nzambe ou raté bangote. Papa, bazo boma batu, ba innocent, pour la richesse, pour votre bango ma belé. À moins que va se repentir. Parce que comment ça pour la Congolais? Bango mutu na mutu, il faut se peine à partir au yaye, au nzamba pesier. Il y a on a répété. Les Américains, nazo yeba, Kabila le père, Abilisa Kabana mikie na balabala. De façon que les Américains, sa guerre à Est, on va passer par grande puissance, mais ça là est. Moi je dirais quoi? Sont des hypocrites. Les Américains, ce sont eux qui sont à la base. Merci. Non. Merci beaucoup. Ça cesse de couler au Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Photo partout. Mais on tue des millions de personnes à l'Est. Merci beaucoup. Complice Makila Batouana et Zana Babok américain et l'Union européenne n'a pas payé Afrique. Afrique. Mesdames et messieurs, j'avais réussi pour vous aujourd'hui. C'est un pasteur, il faut comprendre. Pasteur, c'est l'émission à onction. Il faut comprendre. Donc, il s'agit des pasteurs Bijou Mopina. Tout ça, il y a une émission pour la Mokoalelo. Merci pour l'invitation à Bisso. Merci. Merci. Je crois bien qu'il y a raté plusieurs fois. Plusieurs fois, mais c'est problème. C'est bon. Je ne peux pas donner mon numéro de téléphone. Non, vous êtes libre. Il y a un lobby. Donc, il peut s'appuyer sur le numéro de téléphone. Numéro de téléphone 00243 90 90 92 92 91 91
227. 227. Donc 00243. Oui. 90. Oui. 92. Oui. 91. 227. Ok. Que Dieu bénisse le Congo. Je salue tout le monde. Merci. Tout le monde. Merci. Je salue celui qu'on appelle David Kalou qui, à travers cette émission, je te dédie mon frère. Je te dédie cette émission avec le pasteur Mopina Bijou. Merci Nabilo de Sobozaï Kolanda Biso Bozaï. Belé Bozaï Kolanda Biso Bipai Nabipai. Je sais que ma vérité, nous sommes la rapace, ma vérité, nous sommes choqués. Oh, Monique est choqué. Il faut repentir. Répare-toi car le royaume des cieux est encore là. La grâce coule encore. Pour na bateau, Nyos, Bibi, Banda Bonzambe, besoin parce que la grâce coule encore. Ceux qui yamba qui émission banda kuna bino réalisation ezala qui a obed na nzela ya machine kuna yenda zala qui obed azali kuna na sima ya bilili to zala ki na ngo ezala ki ya mwana mobali wa benga kapichuma imbi mwana chango pona ngai Richard Nsambu na lobi na bino numéro za wana boko continuer ko benga biso kimia boboto pe bondeko etika lokata bota bino tokutani mbala sima.